les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël, na vidéo sur la vidéo oyo, j'espère que vous allez bien. Mikolo qui est donc bientôt Noël, na une semaine avant Noël les autres coca, les belles dames la première qui vient que tout ça là, table à manger, décoration na biso pour na Noël, pourquoi pas tout ça là on lelo, tobi que madame ko ça là attend en retard, ça on a problème te quoi. Donc on a kenda ki shopping pour na koluka ba décoration na ya table, mais na zo ko ça bien les belles dames na zo mon le côté dans ba décoration sur Christmas et Silly. Bobi pe kena ba temps autoza na ba confinement donc biloko zo kende vraiment rapide na ba magasin donc voilà nazu on ko kozwa ozaki important pour nanga et to créer semaine ba décoration autoza na kati ndako to créer moi ça la manger donc dining table for Christmas c'est que ça va vraiment bien donc moi petit table nanga on a décorer on a bino et tout ça donc à moi secret et ça là toujours bien anyway ben non pas mingité wana let's go. Ok, les belles dames, on a tout bandit décorer table à manger na biso comme bobi que table à manger nanga et table à manger il y a moukié donc na ko décorer mais ça nanga na Christmas tree oyo c'est pas vraiment Christmas tree mais et Christmas tree je pense que ça peut à moukié voilà ça peut on a on a ticket max oh my god on a mona qui on a biqué oh my god ticket max bobombela ki ngande sapin oyo donc j'aime bien ils en a ba snow pe ils en a ba glitter donc ils en a ba ngeli et na ba snow c'est vraiment joli couleur nango na mona ki pa ke couleur nango ekokende na cover na ngai donc cover na nga o ya table yango vraiment na sepela ki nango comme mona ki et match vraiment na couleur na nga oyo ya eloko na tandi na mesa donc et match j'aime bien donc eloko nazo sala siko wana nazo ngumba ngumbango parce que okoki ko ngumbango na marque nyonso oyo lingi donc on a aussi nango lokola snake lokola donc lokola nyoka donc nazo ngumba na forme ya bongo pona esala nga shape ke et edinga na sala ba décoration nanga c'est vraiment joli bon monde même ba glitter tikele nga na misa fallait suna pango ça et tout mais anyway c'est vraiment joli j'aime bien na somba qu'on a celle na pris à 8 livres ou 6 livres si je me trompe pas na ticket max ezaki peka moko awa na ba sutas qu'on a somba on a des range donc na somba qui ont 4 pour na 5 livres non na 9 j'aime bien ba sutas oyo parce que eza vraiment glitanga et loko eza loko ba ngeli na mona ngo za la vraiment Christmas omoni parce que Christmas za la mingi ngeli za la mingi neige donc voilà na 4 sutas oyo na des range comme na lobby na chapeau za na UK des range eza équipé na prix moko ya bien donc na saleli yango na couleur ya silver na ebité so silver na français c'est quoi désolé donc na tiango na couleur ya silver yango na tiango na mesa na ngai donc voilà c'est vraiment simple mais je pense que couleur ya silver wana na couleur ya Christmas na couleur ya tree na ngai nete so benga Christmas tree anyway et na ikozwa kando o na ziango na BM shop pa bateka pe ba bloka bien donc na sepelaki na kando o tina ziango pona salela yango donc ezalaki na prix à 5 livres na 9 na moko na ziango mibale kombo zomona et na déposer yango na mesa donc tozo créer ka ngana bino les belles dames et na ki bougie o na ki yango na des range na ki na des range des livres na 9 j'aime bien parce que ils a vraiment glitter ils a vraiment silver les belles dames beaucoup na ngana so bibaki na silver c'est vraiment joli to na mona ki na biki yo vraiment nde na kozwa et bobi déjà oyo na ki na des range les belles dames zaki des livres na 9 donc Christmas tree na biso et tokoya kobakisa ba Wendy na biso oyo j'aime bien na somo na BM c'est vraiment joli j'aime yango nde pe nakoya kobakisa na mesa na biso pona kosala yango boyebi keza déjà Christmas quoi pona kosala yango toujours joli belle donc voilà tobakisi ba Wendy na biso wana mibale et tokoya kotia pe Wendy oyo ezali ya monene pona ebimisa encore mesa joli donc voilà natia encore ya monene nango donc tozokende malembe ato na Christmas tree na biso koyebi na soma na the range yango nde pe nakoya kosalela na mesa na ngai donc voilà na otika bino botala video ba image yango moko ekoloba donc voilà j'aime bien cette Christmas tree na lingango mingi na soma pe na the range c'était des livres non na 9 non na soma na the range c'est vraiment joli j'aime bien aussi donc on tient la musique on a tout mona nous allons vraiment concentrer créer mais ça non joli pourquoi pas
Et nasombaki basani ya nanga sala basani nanga basani nanga na ndaku mais nabi pourquoi la salle long parce que ça a trop pembe et c'est ça que na ko somba basani oyo c'est joli nde basali mo ba papillon ana je trouve que c'est joli et c'est que penza na couleur nanga ya mesa que son salle ka pembe nyoso donc voilà. Bienvenue sur Maman Show, les belles dames. Stéphanie Lamo, c'est ta cause. C'est Bella TV. Ok les belles dames, naki koza cover nanga oyo ya basani. J'aime bien vraiment comme basali ba décoration nango ya Christmas et couleur nango na mona ki vraiment c'est joli pour na mesa nanga nde nanga na sala et bozo mona nde nazo ngumba ngo donc naza vraiment spécialité na ngumba mais nazo ngumba le mieux qui ebima seulement joli. Donc voilà, nangumbi et na tiango na scène comme ça, je trouve que c'est vraiment joli. Na couleur nango ya silver, nande zonginga vraiment nande mesa nanga, ils ont match vraiment na mesa. Donc voilà, na somba ki yango na des range, na moko je pense que moko zaki in livre non na neuf. Ben dans on a déposé bah verre nanga ya champagne donc comme la champagne comme le lango peu vin et na que verre nanga ya mai na somme qu'on a des range. Oh my god, j'aime bien vraiment cette verre parce que bah tiango na couleur ya silver na c na somme qu'on zaki 4 pour na 10 livres donc 9 livres non na 9 donc 10 livres na des range. C'est vraiment je baza ba couleur nyonso o lingi pour na décorer table na yo donc na ko tia verre nanga wana monde vraiment vert et sali et fleur nanga oyo nazwa kiango na BM ezaki délivre na 9 na ninga kiango 4 mais malheureusement bazaki na 4 te nazwa ka oyo etikala ki moko wana siko eloko na sali na kati fleur nanga poko ki kolongola na banzete et nazo bakisa na Christmas nanga na tree nanga ona tiaki wana na kati ya mesa parce que boyebi ke tree ezaki ka pembe so na bakisi siko au moins ba couleur wana vert ya nzete ya Christmas pa bozomona nazo c'est na kati pona ebimisa couleur na mesa nango ko tia couleur nyonso yo lingi rouge vert you know couleur nyonso yo lingi menga ngeke na tia moi couleur o ya vert bon mona nde osala ça fait vraiment joli na tia ngo séparé donc voilà et na ki ko tia ba chocolat nanga ma favorite chocolate na basani likolo basani na biso ya mutu moko sokaye donc favorite chocolate ça la peut bien pour la décoration yango nde na salelaki. Voilà les belles dames. Donc, le connaît ici la kate. C'est comme ça qu'on est tout ça les table nabiso, dining table, ça la manger nabiso. Donc, bloc on a zaki nango, ne bloc on a créé pour na créé table nanga pour na Christmas. Je trouve que comme ça c'est vraiment joli, c'est simple mais c'est joli. Donc comme bozo mona, ce qu'on nous côté ba couleur, que côté ba couleur, ça nango chone mais moi je préfère que ça nango tout en silver comme ça, je pense que et you know, et tout ça vraiment joli, Christmas, non, you know, ça fait vraiment joli. Et nous, on a nos close up pour mon table nabiso, ndenge et sili. Donc, table nabiso, c'est comme ça. Je trouve que c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. C'est simple, mais c'est nice.
voilà les belles dames, j'espère que vidéo oyo et c'est Pelisibino. Merci beaucoup na bino nyonso bozalaki wana na vidéo na biso na ebandeliti na suka. J'espère que bozui implice bobakisi implice na décoration na biso. Donc là na kika na vidéo pour la sabino comment on ça la dining table nanga pour la Christmas simple mais c'est joli. So mon que vidéo et c'est Pelisio ko bosana te kozala abonné na la rocho et ko salanga bien makasi ko bosana te ko aimer vidéo ko partager vidéo et ko salanga bien mingi ce que posa na Instagram landanga na Instagram o eza la rocho et ko salanga bien makasi. Merci beaucoup na biso bozala ki wana na ko wish bino so ba Merry Christmas ba joyeux Noël tukutani mukolo mususu nzamba continue ko batela biso tina te e kominatina. Bye.